Bote bande konanga nyonso ba Congolais place nyonso boza comme nanga Hashengo ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo. Merci na bande ko nyonso oyo bozolanda biso sur page na biso émission totonga Congo. Toza aussi sur YouTube totonga Congo. Lelo na lingaki to solo la sur bana mikie oyo bakoma koteka na mboka na biso. Toyebi ke na kala tango ezaka na batango ya Zaire. Toyebi ke bana mikie vraiment ya ba 8 ans, 9 ans, 10 ans, bazara oteka na balabala te. Mais lelo bana ya mikie ya ba bas âge ya mikie boye bakomi koteka. Ezate po ba parents na bango baza ba irresponsable. Ezate po na ba mama na bango bazali ba irresponsable. Oui, ba misusu o ba parents baza ba irresponsable bazali. Mais majorité na bango eza non pas pour ba parents baza irresponsable, mais zali ke pasi eleki. Peut-être maman ndenga te kaka azokoka ko se retrouver te. Olie bana bakende classe baza na mbongo même ya ofuta classe a malonga te. Ou bien ba misusu ba papa baza na ndaku te. Ou bien maman bela, papa bela, biso moko toyebi situation Congo ndenge ezalaka parfois papa koko zala na mabela maladie moko boye, maman na bangole ya musu akufa, papa na bangole ya mususu akufa, bana baza na choix te. Lelo bana bakomi koteka lelo. Napesa bino lisoro moko. Nayebi ke na quelques mois nazalaki na Congo na aéroport tovandi tozozela nanu air na biso esala neti ekoka po tokota na kati. Moi, moka mukie, je crois, zaki na 10 ans, 12 ans. Aïe, azote ke la biso, nazo bakute lo ni abande kote kate. Nazae na besoin na ngote me na sombi kaka, tika na somba po na ko supporter mwana. Parce que comme on a mwana wana nazo imaginer bana na nga moko po nazana mwana ya ba age ya ndengo wana. Na tuni mwana na sombi na lobi, ozote kaka yo moko boye ba parents no baza wapi. Mwana na lobi na ngai, te tote kaka na mama. Mais maman zo kanzoto bien te azana ndako zo kanzoto bien te yanga na zoteka bande konanga azoteka loka malonga te. Si je me rappelle bien ezaika ba papier mouchoir ezaki vraiment loka malonga te ke mutakoko teka asala mbongo malonga natali mwana na bakiseli mbongo na ebisi nzamba batela yo mwana ke esali pasi parce que mwana mukie boye olie ko sakana olie ko kende classe au lieu ko vivre vie à moi na mukende nga zalaka azobima na balabala ko risquer ko bima na balabala mokilo ekomi bazo enlever batu mokilo ekomi bazo teka ba organe batu mwana azo risquer mama na azo risquer na yena mwana nae ba bimaka ba teka ka po ba si vivre mama beli mwana bimi libanda ye moko to teka kana mama mais mama zo kanzo to bien te mama zo bela ya bimi azo teka biloko ndeko nanga boyo kabiloko aboye mais za réalité oyo ba peuple congolais bazo vivre na lingi to lo balikambo po omoni soto vani na mboka na biso to lobi eza na batu musu balobaka non bazo sala effort eloko zo boma mboka na biso makasi ezali motema mabe eloko zo boma mboka na biso makasi ezali égoïsme ezali mentalité oyo ya jamais komitia na place ya population congolaise. Voilà. Parce que ceux qui bakondi ou bien batu o bachaka bango na ba poste o ekoki ko sunga, ko faire avancer vie ya population, ko faciliter vie ya population. Balobaki réellement bacha amour na cœur na bango. Réellement bazala ba vrai bazana patriotisme ya kolinga mboka na bango kende liboso kolinga mboka na bango ezala na succès kotiala mutu na bango ke Congo ekoki ko échouer te Congo il faut to sala effort na ndenge nyonso na niveau nyonso na capacité nyonso to faire avancer mboka oyo yaya bande konanga ba congolais mais souffrance bano amike mike tozomona bango lelo na balabala bazoteka ba fazer ba comme ebele na mboka na biso mais lelo tozomona ngoti. Mais la mentalité, comportement, il y a majorité, il y a pourcentage belé, il y a bateau bachaka bango na poste, il y a ko faciliter misala et monana, il y a ko faciliter changement et kota na mboka réellement. Yango tozomona pasi ya boye ezo kota na mboka. Oui, makambo vie comme difficile. Siko bande konanga bo imaginer ba poto biloko ba priya biloko mati. Vie ezokoma très difficile
Ce qu'on imagine Congo déjà ezalaka na kati ya pauvreté déjà. Congo déjà souffrance c'est vanda kuna kala. Congo déjà batu déjà dans ba souffraka bazo se retrouver te bana déjà bazo teka. Ce qu'on mokili ndenge biloko nyonso ezomata. Mokili ndenge difficulté ezomata makasi. Baninga bazo meka. Hein? Bazo bunda nango parce que batu bazana misala quand même okendaka chaque jour au travaillaka ozwaka mwa mbongo ba assistance à gouvernement ezalaka ata ozana ngo ebele to bikena ko luka mwa assistance ba place o ba pesa mwa ba biloko ofele bato bozangi ezali ebongo na Congo assistance à gouvernement ezalaka te place okende ke bon na wana mbongo te nazo se retrouver te gouvernement zo aider population ezalaka te même pour la santé ezalaka te même pour na bano bato baza ba pauvre makasi koleka ezalaka te passion ndenge ezokoma na mokili souffrance ekoma ndenge nini na mboka na biso Congo natiki bino na question wana kombo na Rachel Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo tokutana à la prochaine bye bye.